Lelo ezali le 1er mai fête du travail na étandi nyonso ya République démocratique du Congo ba travailleurs nyonso bazali na ndako pe ezali déclaré chômé payé bokolanda yango na édition ya lelo mingi ba congolais pe lobi ba constata ki na ba téléphone na bango ba crédit bande kolimo ba misusu bazali na difficulté ya kosala ba appel ko activer ba forfait ezalaki suite ya kofuta mbongo ya RAM. Donc lelo autorité ya régulation ya poste et télécommunication a éclaircir opinion na communiqué moko bokolanda yango na édition ya lelo. Compte rendu ya première réunion ya conseil des ministres ya gouvernement Sam Malukonde bokolanda yango pe lelo na porte-parole ya gouvernement ministre Patrick Muyaya Oyazali ministre ya communication pe média. Merci Nabino Bozaki Ebele pour kolanda édition ya mokolo ya lelo KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala oyo salama wana pona ko informer population congolaise mobimba oyo na zene sengo ya ko présenter bino yango bolandi malamu. Au moins 7 personnes bakufi na Beni, précisément na Oisha, ezalaki attaque oyo ezali attribué na ba rebelle ADF démocratique oyo bazali ko continuer ko semer terreur na partie est de la République démocratique du Congo, bolanda yango na élément oyo. Au moins 4 personnes bakufi par balle na attaque moko et salamaki mokolo ya lelo ezali attribué na ba rebelle ougandais allié démocratique Fox ya ADF mokolo ya samedi na Maleki village moko ezali situé à une dizaine de kilomètres ya cité ya Oisha territoire ya Beni na Nord Kivu. Administrateur ya territoire ya Beni Dona Kibwana wa azali ko confirmer information yango a expliqué que attaque oyo et salemaki na 8h du matin heure locale. Ba sa oyo ba cibla ki ba villageois moko oyo ba utaki na Oisha pe ba bandaki ko kende na bilanga na bango bazalaki likolo ya ba moto après ko boma bango batumbaki na ba moto na bango na ba rebelle yango. Félix Tshisekedi Tshilombo a décrété vendredi état de siège na 2 provinces ya est ya pays Nord Kivu pe Ituri. Ordonnance présidentielle oyo et sikawapi contenu pe ba mesure d'application ya état de siège oyo ezalaki annoncé quelques heures après na ba début ya semaine na Jean-Michel Sama Lukonde pe ba évoquaki éventualité ya ko remplacer ba administration civile na administration militaire na quelques régions. Et suki wanate lisusu 3 civils na kati na bango mwasi moko ba bomaki bango pe na nouvelle attaque moko ezali kaka attribué na ba combattant ya allié démocratique Fox oyo ya ADF kaka le même samedi oyo na Kasusu ezali village moko ezali na nzenga certain ya Rwenzori territoire ya Beni kaka na province ya Nord Kivu. Selon société civile locale attaque oyo esalemaki na 5h du matin ba asaya oyo ba visaki ba civil oyo bazalaki na banda kuna bango au cours ya attaque yango bayaki kokanga pe ba civil mususu en otage. Situation ezali très compliquée après intervention ya armée. Na kokima na bango ba asaya oyo ba exécuter ba otage ndambu ndenge kinanga ntoku vice-président ya société civile ya secteur Rwenzori azali kotalisa. Incident oyo ezalaki pe confirmé na armée. Ezali pe na quelques victimes na ngambo ya ba militaire ndenge a déclaraki lieutenant Anthony Mwalushai oyo azali porte-parole ya ba opération Sokola 1 ya Nord Kivu. Kasi lieutenant Anthony Mwalushai apesi nombre exact te ya ba nyonso oyo bakufi. Donc selon yepe bilan wana ezali kaka provisoire. Na yango tozali kosenga na président de la République ba multiplier ba effort pona kosilisa ba atrocité oyo nyonso ezali koleka na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda compte rendu, il y a première réunion, il y a conseil des ministres, il y a gouvernement Sama Lukonde, oyo ezalaki présidé na yemoko président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, awa compte rendu et salemi na ministre de la communication et médias Patrick Muyaya. Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé exceptionnellement en présentiel ce vendredi 30 avril 2021, la première réunion du Conseil de ministres à la suite de la nomination et de l'investiture du gouvernement de la République dirigé par son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2.
Présentation des membres du gouvernement au président de la République par le Premier ministre. 3. Examen et adoption de 6 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances. À la demande du président de la République, un 4e point a été ajouté à l'ordre du jour, relatif à l'annonce de l'état de siège. 1. Annonce de l'état de siège. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil des ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les 2 présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil des ministres en a pris acte. Exhortation du chef de l'État. Toujours dans sa communication, le président de la République a tenu à féliciter chacun des membres du gouvernement, dont la nomination n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un fait du destin. Cela au regard de différents critères qui ont été pris en compte dans la désignation des membres qui composent cette équipe. Dans son exhortation, le président de la République a déclaré, je cite, « Votre vie est destinée à remplir la mission pour laquelle vous avez été nommé. Nous devons nous considérer désormais comme membres d'une seule et même famille, le Congo. Au gouvernement, il ne sera plus question de famille politique, des regroupements ou encore d'autorité morale. Ici, il s'agira toujours du Congo. Nous avons le devoir de réussir là où les Congolais nous attendent. Ne l'oubliez pas. » Fin de citation. Parlant de sa vision, le président de la République a rappelé les priorités du gouvernement, qui portent sur les 3 axes de sa vision pour la construction d'un État fort, prospère et solidaire. La mise en œuvre de cette vision, coulée en programme du gouvernement, appelle à l'atteinte des objectifs ci-après. Pour l'État fort, il s'agit de ramener la paix, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, où l'autorité de l'État a été bafouée depuis plusieurs années, de redynamiser la diplomatie congolaise et redorer l'image de notre pays à l'international. Aussi, un État fort ne peut être bâti sans une justice juste et forte, sans une lutte efficace contre la corruption, l'impunité et les antivaleurs. Le président de la République a en outre rappelé à l'attention des membres du gouvernement les devoirs de relever, chacun dans son secteur respectif, les défis de la reconstruction de la République démocratique du Congo, au regard des attentes massives et connues de notre peuple. Il a annoncé qu'une évaluation de l'action de chacun interviendra dans 6 mois. Au sujet de l'examen et de l'adoption de textes, 6 projets de loi de ratification à soumettre en urgence au Parlement ont été approuvés par le Conseil des ministres. Il s'agit 1. Du projet de soutien au secteur agricole du Nord Kivu, signé le 23 juillet 2020, accord entre la RDC et le FID pour un montant de 15 millions de dollars. Du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, signé le 28 mai 2020 entre la RDC et le FIDA pour un montant de 26 640 000 dollars américains. De l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie Covid-19, accord signé entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA en date du 20 décembre 2020 pour un montant de 10 millions de dollars. Du projet d'aménagement des accès routiers au pont-route rail sur le fleuve Congo, accord de prêt signé en date du 19 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement
pour un montant de 20,3 millions d'unités de crédit. Du projet d'approvisionnement en eau à l'ozone, accord de prêt signé entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP au FID en date du 23 juillet 2020 pour un montant de 30 millions de dollars. Enfin, du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise Covid-19, en sigle PRBC, accord de prêt numéro 21 00 15 00 42 445 du 7 octobre 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement pour un montant total de 43,62 millions de dollars. Le ministre des Finances a sollicité l'adoption des projets de loi susmentionnés pour qu'ils soient rapidement transmis au Parlement pour leur adoption durant cette session. Après examen et délibération, le Conseil des ministres les a tous adoptés. Dans sa conclusion, le président de la République a rappelé que cette réunion de prise de contact tenue en présentiel était une exception en cette période de pandémie à coronavirus. Il a en outre insisté sur le respect de gestes barrières. Il a à la même occasion, pour terminer, annoncé la tenue hebdomadaire du Conseil des ministres. Commencé à 12h15, le Conseil des ministres a pris fin à 13h30. Je vous remercie. Suite à insécurité dans la République démocratique du Congo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété bongo état de siège dans la province Oya, Nord Kivu et Ituri. Bolanda reportage Oya Naomi Pila. De la République. Chef de l'État congolais a décrété état de siège dans la province Nord Kivu et Ituri wapi insécurité au militant Moulaï. Décision yango ezwami sima ya concertation na premier ministre, président de l'Assemblée nationale pe ya Sénat. Ndenge Mobeko Likondi esengi na article nango 85 ya constitution ya RDC oyo elobi ete natangi en cas ya ba circonstances graves oyo ezomenacé d'une manière immédiate indépendance et intégrité du territoire national ou que ezoprovoqué interruption ya ba fonctionnement régulier ya ba institution, président de la République esengeli a proclamé état d'urgence ou état de siège après ba consultation na ba institution ya mboka selon article nango 144 p 145 ya Mobeko Likondi, donc constitution ya RDC. Décision yango etangamaki na télévision nationale congolaise RTNC na Mukuse et pas ya ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya Katembwe. Au regard ya gravité ya situation pe urgence ya ko résoudre ba problème ya sécurité na est ya mboka, ordonnance moko ezelami na ba heure o ezali koya. Toyeba que état de siège ezali régime moko exceptionnel pe temporaire o ezo tient en place législation o ezo confié na autorité militaire responsabilité ya maintien ya ordre public na esika moko boye ndeti na Nord Kivu pe na Ituri ndenge etangami awa. Na boye, chef de l'État congolais elongo na gouvernement Sama Lukonde bazali plus que déterminé ya kosilisa insécurité na est ya République démocratique du Congo. Masolo oyo ezokende kitoko. Kinshasa eleki partout. Autorité ya régulation ya poste et télécommunication a sali communiqué moko pour éclaircir sur dossier oyo etali RAM na République démocratique du Congo. Bolanda reportage oyo ya Naomi Pila. Selon communiqué officiel numéro 008/2021, l'autorité de régulation de postes et télécommunications du Congo, RPTC Namukuse, qui rendu public vendredi 30 avril pour clarifier quelques zones d'ombre na Oetali registre des appareils mobiles RAM. Appareil mokote na territoire national ezali bloqué na RTPC ou RAM. C'est non communiqué en ndenge lobby. Bango batiki utilisateur nyonso ya appareil mobile libre ya kosalela l'appareil na ye. Bango batalisi le soso que aucun transfert ya ba monnaie électronique pe ezali interrompu na RTPC ou même na RAM.
Internet mobile peut être activé et est pleinement disponible selon communiqué. Cependant, quelques problèmes d'activation, il y a forfait et unité observé na ba numéro ya opérateur moko en particulier ou réseau ya télécommunication au baboy kotanga kombo. Bango bazali kozwa ba disposition nyonso le plus rapidement possible pour na kozonga en mode normal. Communiquer en et rappeler na population que service ya RAM registre des appareils mobiles et zali initiative o ezwama pour na bénéfice ya congolais nyonso na ba bienfait na ngo ebele pour na ba utilisateur ndakisa ko enregistrer appareil mobile na yo en cas ya perte ko bloquer yango pe bongo na bongo ezali ko batela nde téléphone na yo bango ba rassurer population que nyonso ezozonga malamu dans quelques heures bazali ko landela nyonso pour que population congolaise en général, peu particulièrement à Kinshasa, base à la servie, l'olenge et sengeli. Kinshasa et l'équipe partout. Mokili Mobimba bazali ko célébrer journée mondiale du travail oyo wapi ezalaka chaque le 1er mai a na Kinshasa ezali chômé payé bolanda yango na reportage oyo ya Naomi Mpila. Et Bani Lolo Mokili célébrera journée mondiale du travail, journée chômé peut payer les sous-sous. Considérez le coup la fête du travail na Bamboka et Belé. Il faut qu'on rappelle que fête Yango ezali ko commémorer grève sanglante du 3 mai 1886 na baizine ya Konik na ville ya Chicago na États-Unis. Wapi ba travailleurs ba revendikaka pour na ko instaurer 8 heures du travail. Pe les sous-sous meeting moko ya protestation o esalimaka toujours na ISA 2 jours après grève sanglante wapi bacrossage et bomaka 8 policiers sima ba événement wana 8 manifestants bazalaki arrêté 4 na bango bazalaki pendi le 11 novembre 1887 p 4 autres baka kozala innocentés puis réhabilités publiquement na 1893. Des bons gouvernements américains à l'époque, bandimaka ba revendication na bango sur le droit ya ba travailleurs au ezali selon bango fondé. Ba martyr ya Chicago nde bayaki kosala na premièrement symbole ya lutte de classe et identité du monde ouvrier à partir ya Congrès socialiste international à Paris na 1889. Yango ezalaki fondé sur ba acte ya projet ya société o ezali émancipé pe libéré na ba travail contraint. Symbole yango nde ezali na origine ya loi sur le repos hebdomadaire na 1906 pe ya 8 heures du travail na 1919. Yango eyaki kokoma journée moko chômé pe rémunéré na bamboka ebele na 1919. Na cadre de la journée à l'élo le 1er mai, to souhaiter bonne fête du travail na ba travailleurs nyonso mokili mobimba kasi mingi ya République démocratique du Congo yeba que le travail valorise et anoblit l'homme. Pe kaka mosala nde tombolaka kita ekolo. Vive le 1er mai, vive la fête du travail. Première chaîne d'information en continu na lingala KNB News Oiwapi a salé la cabine ba émission ya ndenge na ndenge sur ba analyse politique bonzambe maboke pendule le lobo landa 2 extraits ya ba émission oyo déjà ezali en ligne kindoki politique na bonzambe avec Mosali ya Nzambe Héritier Lukoji. Biso na DDC tolobi boy toyokani charge wana ezali epa ya honorable Lumea Doumalegi, premier vice-président de DDCP porte-parole, to proposer boy au lieu ba membre ya CENI bazala désigné na ba regroupement politique majorité opposition pe société civile pour na biso tolobi assemblée nationale il faut lancer appel d'offres. Appel d'offres wana tozo benga ba bureau au ezali na niveau international ba o baza spécialisé uniquement pour na kosalisa ba concours ba test soki sur appel d'offres bureau moko endima mina na assemblée nationale bandimi yango bureau wana e ko lancer pe avis ya recrutement ya ba membre ya bureau. Tant que je lance avis à recrutement, bato wana parti te lotinda bango.
Ça veut dire mutu nyonso azokende selon technicité na ye, selon expertise na ye. Tango akei bakosala maponami, bakosala maponami, plutôt pas maponami mais concours, j'allais dire. Tango basali concours, mutu wana azui. Ata autaki na parti na bino, mais ceux qui azui bon mona ki redevable na binote parce que binote batu botindi mais kasi mayele na ye compétence na ende kotisi bon moni que ceux qui tolanize la wana ya solo vraiment seni kokoma indépendant mais aussi longtemps batu babando uta na parti tel na regroupement tel tokosala mibu na mibu seni kotikala o ezali ba désordre tozoki mawana ekobakisa malisusu davantage. Parmi les conditions où l'institution a recrutement pour saigner comme réellement indépendante, bakoki kopeki sabayi politique. Ceux qui sont membres de parti politique, jamais kokende ko concourir na épreuve wana. Soit bakolo ba mutuana pona moni papa Lutundula lobby pona ye ceux qui mutuatika politique 5 ans nda koki kokota pona biso na DDC fois encore ko reculer tokende atana 10 ans. Pour akoma réellement naître à muto ya tika politique 10 ans ce qui a koti okomona ke makambo ekoleka malamu pe batwana fuba ko mandat ya 2 ans parce qu'à chaque mandat ceux qui bolongoli bango expertise na bango pekei tant ba wana bakoya bakoluka suba yekola donc eza musala moko toko bandelango moi wana journée ou un mouton pèse la journée, c'est lui. Donc moi en Égypte déjà, on adorait un dieu soleil. Okay. Le dieu soleil c'est Satan. Ok. Mais quand toi tu dis aujourd'hui que aux a connaissance, que Dieu, l'étoile brillante du matin, je t'adore. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire ou c'est par ignorance ou tu dis ça? C'est vrai, beaucoup de gens chantent des choses, mais ils n'ont pas de base biblique. Les gens adorent Satan sans le savoir. Et Satan azokuni sanzambe parce que objectif na yo kitsele na lola ba boaki na se pour alinga ki baba ndo adorer. Donc ko ba pe ndenge bande ko ba musulman ndenge ba sambela batala ka direction mo ezape ko bon wana na ndenge wana bon bona za problème na bango te na lobi ndenge wana te. Non mutuna le soleil levant. Oui. Le soleil levant. Vous savez maintenant, Nzambe pesanga kimia na kati nga pour expliquer ngo bien. Dala. Pour nani Christ soyez azoloba, je suis la lumière. Parce que le porteur de lumière se passe pour la lumière. Oui. C'est ça le problème. La vraie connaissance fait de vous un homme inconscient. Comment? Ils étaient nus et ils ne le savaient pas. Ok. Satan, c'est lui qui a ouvert les yeux à Adam et à Ève. À porter lumière. Il dit Satan, il continue à accomplir le but pour lequel il a été créé. Parce qu'il a été créé par Dieu lui-même. Satan est porteur de lumière. Porteur de lumière. C'est lui qui dans son coup de lumière. Et puis sur les lumières, vous êtes ignorante au loin de Bonzambe. Au loin de Bonzambe, Bonzambe, vous avez pas Satan dans la Bonzambe. Oui. Mais comment est-ce que au coup de la lumière, vous avez Bonzambe? Au coup de la lumière, yoka, toloba, nanyoso na linga. Juste linga. Satan a sa porteur de la lumière. Oui. À sa lumière. À la lumière. Mais Christ a la lumière. Christ y a une lumière. Voilà. Christ y a une lumière. Comme dans le but de la naissance, batu balanda qui tous on a wana. Batu balandi porteur de lumière. Porteur de lumière. Batu balandi Satan atandi si bangotela mwana botani. Ba magicien ba pesi offrande et puis en passant bakuta ki Yesu na crèche te. Bakuta ki mwana ya 2 ans. Yesu azaki mwana emayotete. Ti depuis ba mona l'étoile de l'Orient, babandi kolanda étoile et comme ça. Et 2 ans. Likambo ya durée ya fiançailles na Kinshasa et comment ça la problème batumingi baye bakate durée ya fiançailles ezalaka combien d'années 5 ans, 2 ans,
to 3 ans lelo magazine Kanibe tokitaki na terrain pona kotuna opinion congolais yoka ndenge balobaki na micro ya Hervé Zaka na Naomi Mpila. Fiançailles ezali période ya préparation ya libala et comme un problème na Kinshasa pour la durée na yango et banaka lisusu te bato misusu basalaka 6 à 7 voire même 9 ans de fiançailles. Population va réagir à propos ya durée ya fiançailles na Kinshasa. Na motema ngai ba okosala musata 6 mois. Parce que fiançailles olingi moninga na fiançailles okikolekisa moninga ngonga te okosala moninga ba 1 an. 1 an olekisa ngonga pamba pe ya musufu okobala pe ete. Osomona te na leba bato musufu ngai babala ye babali ete yo olekisa ngonga kama ko ba mwasi kote mususu. Na pesa conseil pas yepa zaka mbona mwana ngapa ya mwasi zaka mbona kasi na conseil na koloba na ete papa ovande wana moninga kasi obovebe mwa mikolo bibabe papa na ya apesa ta kaza obina ta na symbole papa na ete azo ta kaza masanga amela ovana na mikolo ebele eloko moko kopesa ya te olekisa ngaka pamba na mwana mwasi na koloba na ye mwana mwasi tu yoka de biso mama biso botaki bino moto abimi na mwana mpe papa na yo na mama na yo apesa ta kaza masanga nde yo zoki uvana ndako ya libala moto na apesa eloko te kasi yoki kuvana ndako na yo sala misala ndako na awuzana courage ya kobala isusu te ezo dépendre na kozu ya mobali donc voilà ezala otante to le 5 ans une année 1 mois 2 mois non ils ont dépendre de besoin mobile et ils dépendre de moi si au mobile azanaï c'est ça aussi le problème mobile besoin que ça la mouké mais abundi quand même mutako activer rapide par rapport au comportement moi si peu sur mobile atali que moi ça solana bien azanaï bien azo respecter na normes mais non so ataya ba ina na tide moi so tamsu pendant 2 ans 3 ans à quoi activer pe que mobile azana ma vitesse boko ya ko bala eto pe aussi c'est là babengi fiancé wana tipo na ngai na monique ekoza na ba 6 mois pour ki fiancé so comme batin belé wana eza so ki fiancé comme ba aventure ça et comme qui escroquerie faut ça ba 6 mois bo balani moi na mbali bo vandi place moko conseil na pesa na bana mibale ezake olingi mwasi na fawe na famille mwasi na tanga mpia ko ça ne lokote ba bota mwasi ba yambie famille mwasi ba yambie malamu tango zui ale okomi ko ça ba aventure boyi mwana mwasi okomi na basi mususu o wana olingaki na tanga pasi akomi mabe eza malamu te mabe makasi na bandeko na pa bana biso mibale en réalité la vie fiançailles mususu biso to yebi ba sa tamsusu 2 ans tamsusu une année demi pona ko ba ezali ya mwasi to ezali ya mobali ozomona ce mobile à l'accès alimala moi c'est l'accès alimala aux a bien tiré ba mobile na ba na fa na bango mais so ozomona ba caractère na bango ta ba kuma na fa ezali ya bango passe 6 mois 2 mois oui on a possibilité la bango ndele zo senga mais au moins so bi 6 mois 2 mois tant sur mobile na makama be na bomba caché na ngiko kana ngimo na mwasi na la c'est bizarre mala mwe o ya mabe la bomi na se au moins tant comme si sika mo na bandi manifester so moi ça moi mais mobile tant to ngana ki azaki na comportement oyote mais bande to mo fa na ko manifester comportement pourquoi omoni yango moto pusaka une année demi bien 2 ans pour na koyeba na malamu que non mobile na ngani ngaka boye mwasi na ngani ngaka boye tant que ça fa so ça programme na bango ndenge zo senga mamba fiancé qui parate zaka ezuli na bino so bomoni ke bokoki boko bana na me okozwa pe mwana batuto l'excès dirait moi il y a 30 ans de fiançailles nga pona ngezaka ke botambula bien ata bon 5 ans ba 7 ans ba bilo mo ba bongo wana ndeko bala mwana batu o étudier pe bien na ba année wana lobi fait pour nga moi c'est na mobali na vie amoureuse quelque se rendre ni ba yo quand ça ba délai na bango comme ça c'est la possibilité avec comme na 3 mois pe bali na moi si nous avons la possibilité de 6 mois à bali moi si mais c'est comme au-delà il y a 1 année 2 ans 3 ans on est comme ceux qui fiancé été on commence à ce qu'on va aventure entre moi si na mobali ndeko mobali ko umela eza ko pola soki omoni ke ozali na mbongo ya kobala mwasi te fandisa mwana batu yebisa eke okokoka kobala ye lelo te otika ye libre akende kasi mwasi yango mpe andimati Kinshasa eleki partout esengeli koyeba ke linafoot auti wapi kosanctionne équipe ya Sama Majesté Sanga Balende oyo ya Mbujimai pour na match na bango ya mercredi eleki oyo babetaki na TP Mazembe alors que bapolaki 1-0 babimisaki suka na désordre pe ba joueur babetamaki na ndenge ya kosakana te kutu bazalaki obligé ya kokima na mituka ya la police pour na kokende ti na aéroport bolanda yango na reportage oyo
Ligue nationale de football, l'Inafoot Vodacom Ligue 1 a sanctionné équipe. Il y a Sa Majesté Sangaba Lende ya Mojimai na Kasa Oriental. Pour les 3 prochains matchs na bango o etikali falaki ba beta yango à domicile kasi ba changer yango e ko beta na ba ville mususu. Décision oyo ezalaki rendu public mokolo ya jeudi 29 avril 2021 après réunion oyo ezalaki na l'Inafoot à travers correspondance moko Bosco Beya Kofele président ya l'Inafoot oyo a signé note yango azali ko affirmer que en cas ya ba récidive ba sanction plus sévère ezali à l'endroit ya Sangaba Lende ezalaki boye ba supporters ya Sangaba Lende oyo bazali ba auteur ba incident oyo après match na bango oyo ebetamaki mokolo ya mercredi contre tout puissant Mazembe ba kokai ko digérer défaite na bango te nde babandaki ba jeu de pierre ko beta staff technique ya TP Mazembe na ba joueur mususu na bongo esengaki na la police aya kobimisa équipe na stade pona komema bango na aéroport kasi nzela ba supporters ya Sangaba Lende bazalaki ko bamba ba joueur ya TP Mazembe mabanga et heureusement la police azalaki wana nde escortaki bango tina aéroport pona bazonga na Lubumbashi na bongo l'Inafoot a décidé que 3 matchs na bango etikali ba ko beta yango lisusu te na ville na bango ba délocaliser yango na ba ville mususu. Décision oyo esengeli etosama après yango ba ko futa lisusu amende ya $5,000 na l'Inafoot pona bêtise oyo elekaki wana. D'après même source, arbitre Pierre Kabingo pe assistant na ye mpaka Matasi bango mibale pe bazali suspendu pona 24 mois pour la faute intentionnelle d'arbitrage lors ya match yango Sangaba Lende contre Mazembe. Même sanction ezali adressé na Lumbala, membre ya cellule de communication ya équipe ya Mbujimai. Na plainte moko o ezalaki déposé mokolo ya jeudi 29 avril leki contre ba supporters ya Sangaba Lende. Club ya TP Mazembe azali ko funda bango ke ba agressaki ba joueur pe ba membre ya délégation na ye après match ya mercredi eleki na bongo délégation ya TP Mazembe a rejoindre ki aéroport ya Bipemba grâce na ba véhicule ya la police oyo bande ko kima mabanga oyo ba supporters ya Sangaba Lende bazalaki ko bamba bango po ba kokai ko digérer défaite na bango te donc ba sengi na l'Inafoot azongisa bango na ba droit na bango pe équipe ya Sangaba Lende ezala sévèrement sanctionné. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité et confiance. Nabi ke bozalaki wana ebele pour na Rolanda édition ya lelo oyo wapi nazaki na plaisir ya ko présenter bino KNB News, première chaîne d'information en continu na Lingala. Tozali wana pour na ko servir bino d'une manière très professionnelle. Édition ya lelo ekumbamaki bongo na Naomi Mpila. Pendenge bozali komona muto ezali ko sala bo ezali bongo Papa Timothée Kayembe oyo wapi azalaki na régie ngai na bino tokutani mokolo ya mercredi kasi pona lobby Naomi Mpila akozala wana pona rétrospective tokutana mikolo ezali koya lobby Réalité ya bana kino